kolongola bowumbu liboso na mondele kolongola bomba ya mondele pa liboso na mondele za nini kozala na nkita ya solo toza bato tozaka mikoso te mpo namoni mpe mokanda na moko atika na tanga mpe mikanda na yo oyo okoma moko ezali abi à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais. On obi pour na Congo. Oh monsieur lobi, pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? On est ami bali. Yami Satolobi, voici l'arme de la colonisation en Afrique. Natangi yango sika wanangana laksango sima natangi yango sika po ewelema mokena ndikambo ndeko ya lobi. Abi boyabi mondela osaka nyonso. Pour te kitana biso e matate. Comme ça tous na kozanga, tous a gagné mikoniso, to na kosenga kai. Basali Banque mondiale na bango, basali Fonds monétaire international, pour tous a mikoniso kosenge. Pour moto yo zena nyungu na ye, ako sa nyoso ko na yo yo ko banga ko sa ete na nyungu na ye. So yo sa babite tata. Yo zena nyungu na ngo sa o ngana lingi. Okolanda ye. O na le poto bengi dépendance financière. Moto yose azoko dépendre o les sakayo ameli sakayo mai ozali kama ko basusu liboso na été yango ndeko alobi to kobisa nde kita na biso to batina lingala ya bakisa to kubisa nkita économie na biso emata to za suba to ko sengete ya mibali alobi mapinga armée il faut zanini makasi po ye ata mondele yango soki aye beloko boy ngana ko na masasi atali pa kuti pe ya biso tozongise liepe azongisima matondo alobi bokondi pe vous appelez nguya po mo soki mondele alobi abi te ngai pe na lingi bongo te yo moni makambo ndenge leki na Kim Jong Un na Trump bamso pe azali kuna esami belebele oyo alobi abi te de boni yo ko saka na ngai te ngai pe na zamo kondi pa na ngai soki tosangisi maso wana toza suna posa te ya kolaka lelaka toza suna posa te toloba oh non tolongola ba frontière tosala boye po moto na moto esika na ye azali ya kosala nini akomi kokisa kozanga akomi kokisa nde saka etindaka bowumbu bokoba matondo po tokóma neteni wana tobandi ndakisa na Congo po pamba te likambo ya frontière bato mosusu basosoli malamu mpenza te kastika to bandela na bokonzi lelo tozali na mokonzi ya bilaka président Kabila ya mine mindele basali maso bakolisi opposition bakangi neteni ya Banque mondiale pe ya Fonds monétaire international batieli biso ba programme oyo esalaka tokota na bowumbu président oyo ya bilaka wana asosoli eloko wana te aza na mission na tango na ye bonsomi nde ezala mindele na ngongo tozoloba mindele balingi ye te siko na kati ya Congo toza kosala makasi po topesa ye bokasi wana to toza kolembisa ye omoni sikoyo baza kofuta bakaniaka soki tolobi na bakongole botelema yambo nanu bozonga na bonsomi na bino bozala na bokonzi kasi bokoki kozala na bokonzi te soki mokonzi na bino aza na bokonzi te soki mokonzi na bino bazosakanela ye soki mokonzi na bino bazofinga ye eza lokola boza na tata bafingaka ye bongo bino bana bokolo bake boza na tata te po tata na bino aza zoba tata na bino bafingaka ye tata na bino boye atako tata na bino azangi mosolo bokasi ya tata na bino ezali bino bana yambo tobunda na mindele na mandoki mondoki ya makasi ezali kolamusa ya makanisi eza mandoki oyo wana te oyo ezobeta te po pamba te bitumba ya Vietnam na États-Unis ezalaki mandoki te moto elobaki conscience kolamuka ya makanisi ya ba Vietnamien soki lelo biso ba Congolais tolobi ndakisa na mokonzi na biso tolobi bon soki ba Belge ba continuer ka lolenge wana ba Américain na ba Français batu nyonso biso tondimi embargo ezala biso tokozwa susu biloko na bango te bango bakoloba nini bango pe bati embargo donc bango bakotia embargo babosani eloko moko nyonso oyo bango bazala kosala lobi asie azosala papa kusaka ngo mukemetre kaye Jean-Michel bon likambo te nakata maloba yote alors maître kaye Jean-Michel ya lobi suboyi a ozoloba ke makamone so tozongisa biso enfin to funga ba frontière bato kuna bazakuna bakota makamuna biso te
mais au monde que na gare centrale, il est écrit cette terre est ouverte aux nations et non à une nation. Yo lobini na likambo. Matondo mingi. Tango komia ngo wana. Oyebi lelo. Biso moto komaki yango na komaki. Kastika le biso de Stanley. Bakisa. Ce qui raille ezalité, le Congo ne vaut rien pour la Belgique. Mbala mosusu boyebi te. Omoni chemin de fer wana raille wana. Esalema pona bolamu na biso te. Pona bolamu mindele. Soki bolandi yango bokomona raille wana azana ba étape na ye to benga na lopoto branche banzela oyo koti ya kozwa biloko bizoya na masuwa izaka bomo mosusu ezoya na Itex Africa wa kozwa bilamba mosusu eke na mabanga ya Carigres mosusu eke na Brikin mosusu eke na Eternity Congo mosusu eke na Bukin pe bongo na bongo pona kokumba bomengo na biso ekendela na poto te koma kuna na boma ekende Matadi batie na masuwa ekeyi pona bolamu na bango ya solo Congo oyo tango bozoyoka état indépendant du Congo elingi kolobani ebani na association indépendant du Congo AIC nde comme état indépendant du Congo pamba te bamboka nyonso lere bakabolaki yango tango bakaboli ezalaki kokambema na banation to bongo na ba royaume ya poto bolandi siko tango bakabolaki bongo kasi Congo ezalaki kodépendre na ba Belgique te Congo ezalaki indépendant ya Belgique Congo ezalaki propriété privée ya Léopold II oyo apesaki na ba Belge na 1908 na mobuko toko kama libona na mwambe omoni donc soki eza na lolenge wana tosoki tozongi epai ya ndeko mpo nkita na biso ezala makasi esengeli biso toyeba komisalela mpo nkita ezala makasi esengeli toyeba bonsomi na biso nde wana ekolingisa biso mpo lelo tobundela bonsomi lokola eza sanza ya bonsomi toloba ete mokonzi ya mboka biso bana mboka toti bino maboko bandeko baza na poto boya siko tolingi tozwa ngbende ya bokonzi Congo azala amonisa bonsomi na ye asolola na mboka oyo alingi na bonsomi soki tozangi eloko mindele bato baza nango toboyi kozwa epai na bango te bango mpe ntango baza koya epai na biso tosolola biso na bango malamu kasi soki tozongi bakonzi ya mabele na biso te soki tozali na mokonzi oyo aza na bokonzi te oyo aza kozwa bokasi ya biso bana mboka tosimbi ye maboko nyonso mibale soki toyebi kobatela mabele na biso te soki tozali kaka kotia elikya na bamindele pasi na biso ekosilaka te kasi toyeba eloko moko tata akeli likolo na se akomaka na ngonga moko azipaka miso alobi lokola boyoki te fimbo yango elingi koloba boye te mokili epai ezokende tozokende na guerre ya misato soki guerre ya yambo biso bayindo tobundelaki mindele na première guerre mondiale ya mibale tobundeli kaka bango na ingratitude nyonso bakipe biso te ya misato tokobunda mpona kobatela mabele na biso merci mingi tokomi kokende moke tomokende na suka me téléspectateur ya Brazzaville alobi que pour corriger indépendance na bango ezalaki ani moko na ya biso bango ezalaki le 15 août 1960 boyete matondo merci mingi j'espère qu'invité wana aza satisfait kasi bazwi kaka nsima na biso nsima na biso ok so bolingi bobenga papa Kusu pour d'autres informations bobenga na 0999 donc 099 99 36 611 autrement dit 00243 99 99 36 611 voilà numéro papa Kusu direct na ye ngwana boko benga merci na mama Bijou Iwondo pe azana ba question belé mais comment ça azui mama Bijou Iwondo na biso depuis yema akobenga yo kwa zwa toko zongela oya lelo ete bo moko ndeza na tina na ngonga oyo toyoka sungisungi ya mindele te soki tolingi lobi na biso ezala malamu tolanda masakoli ya mfumu kimbangu na bolandaka masakoli ya mfumu kimbangu makita nyonso mindele bazosala lelo toyeba ete yambo nano tosala makasi mpona bokonzi na biso yambo tondima ba élection ezala
tondima nanu bosomi endimama na sanza oyo ya le 30 juin oyo babuku bakosomba babuku oyo balingi kozwa yango baya na balabala kosomba na balabala ngiringiri numéro 50A. Merci mingi. Moko ya muke. Babuku ya papa kusu ezali kosomba koteka me na balabala. Mais monsieur César Kokabola. Numéro 50A. 50A. Biso na bino totona le botoni na papa kusu na matondo biso tokabwani ngai na Sylvie na ngai ngai ngo bangai na molonga ni na ngai franchement alors na Sylvie na ngai to tiki bino totoli bino botoni.